Est-ce que bango et vous allez bongo pour na bango pour mingi ba soi-disant bandoulis ba kolegaka netu ba mère na bango ba leka netu ba koko na bango ba leka nenge ba lifanto na bango ba oleka mais so moni pena ke ba tu ba telema boy ba bino bo sala eza lettre K et ya ba lettre ki mbango est-ce que bango ba ko sanganela bango na suki ka wana banda kini na yeko zwa idéologie ya sika est-ce que bango bako sanganela bango soko lingate to chat des heures ko akora feza nanu ozo comprendre si to lobaki to moni ke mukile ningani mukile bouger place baza bango mo ba ningani ba comprendre que vérité e bani ona kini ba yoki yango me ba mona ki yango te na yoki pona moni na internet soit disant ba porter nga plainte na vecha Tango tout le monde Mambolé, grand chanteur. Mais King Tango zo yemba, mbala moko. Na mona bisa Mambolé ba voir nous zo yemba yangote. Si quoi? Voilà. Badio. Ouais, ouais badio. Yango. Ya lo baki kaka. Bon. Amo abeti be baboy. Abeti na ngai. Obeta ndenga nini? Obeta. Voilà. Des fois t'es quoi? Karine Foloko. Est-ce que bango bako sanganela bango? Merci beaucoup peuple monde entier. Nion so bozolanda biso na Oitali vraiment na boyibi ba site na bino. Ndenge to expliquer ki bino était trio kitoko oyo sangisi www.diascongo.com flash wabanson motema mama cocotte et puis te bosani pété oyo ezali www.kitalatala ya Congo idéologie to salana ndeko na ngai vini mpela ba vini il est toujours à Kinshasa et moi na mususu eko kota susu na kati www.voiceofbakongo.com tala ba site oyo ya kitoko ya danger alors lelo yo to ko laksa bino ba image na 3 sites oyo kitoko matanga ya Kinkester meneya to ebike asiatika kibiso ba image ke déjà na Kinshasa bazotala ngona ba TVT ngona ngamoko na se déplaçaki banda vendredi te dimanche nazaki na kati ya Paris nazonga kaka lundi na Bruxelles pour to travailler ba image lokolo ba koloba ça nango rien botala musala bate belé bazoko tuna programme ndenge nini bembe ko kende quand le 28 il y a mois oyo donc ça sera un vendredi nzoto ya ndeko na biso Kinkester meneya et ko quitter Paris pour na Kinshasa donc comme le samedi na ba 6h du matin donc le 1er mars et ko zande na kati ya Kinshasa alors le jeudi il y a semaine au kaka donc le 27 batutu bakozwa nzoto ya Kinkester meneya na église la kati ya Paris et Joami Bongo pene ya Madeleine biso tout kozala wana pour kozonga su Paris boko mona ndenge pena ba caméra o ya kosakana te diascongo.com avec Voice of Bakongo ki tala ya Congo to kozala wana mutu akolekaka do mutu akoéchapper liwaza te biso nyonso quelque soit ozana mbongo te ozana basi ebelo ozana bango te biso nyoto kokufa Kinkester mené beaucoup de témoignages que azaki mutu bien et puis mutu malamu amona aka na elongi tala batune bazolela ye nazo senga na batu soki opportunité zale ce n'est pas une obligation vraiment senga ta journée moko pour na jeudi to ke na église ko senga na nzambe na biso ndenge ayamba pena mutema na ndenga bien le jeudi à partir de 14h à Paris na biki Paris ko yinda na ndenga kitoko alors flash wabanson sakana on a kata montage kitoko diascongo.com oyo ezali ba site ya makasi monde entier bazotiela penza mutema www.diascongo.com www.kitalatalayakongo.com www.voiceofbakongo.com sakoloba eza nango rien
Flash Wabasson, Sakanango, même Abisso, Namatanga na Katia Paris. Merci beaucoup la République démocratique du Congo, une fois de plus, votre ambassadeur, le prophète Lumbaba, je suis déjà à Paris depuis ce matin, donc na Katia Panama, parce que Bozoyo Kagaba Eko, Nengani Bazole la Matanga, Kinkester Meneya, parce que Bozo Mona imagité, tout Bazo Salaba imagine, la pote sur Internet. Or, nous à Kinshasa, on regarde que la télévision. Il y a un besoin de poste, il y a TV. Toko sala suba exploiter te lobela ye lelo yo na wetali ba œuvre ya salaki yangona lelo yo je suis devant deux grands caméramens oyo ba professionnels to sana na ndeko nga na zota en face Lexon Nkangi oyo sala pe ba événement ko sakana te so la tana loboko nga mobali to sana Willy Kunda la famille Kunda to sana kitela tala ya Congo to ça sur Dias Congo et puis voiceofiba congo.com oyo zali site. Il y a le prophète Lumbaba ou des fois. Alors je ne vais pas trop monopoliser la parole. Tout ça, on a qu'à Paris. On a entré Oyo. Et Sika, la famille, Nabane Kolabiso Congolais, Bazouaki idée. Il y a quoi qu'on s'engana. Ah, moi, les Kinabiso, comme on a dit. Chinois de Kina. Bakote le Kelo, bakote le Maza. Bana Matadi, Bana Kini, Tozana Golele, Amabe, Velanga Lunda. Venanga keste emene kwa mandu kisimbi. Voilà. Via tiki biso za ko regretter ma be, za ko regretter ma be, mais via akufite via dali po ba evre ne za nango. Ndesinga na za ba evre escantaine, léopard de la Sabo et bien. Quand on a le baso déjà, bascantaine, il y a qui keste emene à tiki. Zwango penzan de kolangai, Lexon Nkangi avec Willy Kunda. Ah, bascantaine, il y a qui keste emene ya. Venangai au léopard de la Sable, le capitaine de l'équipe à léopard de la Sable. Léopard de la Sable, petit Nangana Yambabino na Matadi. Yo ya bido Jabana Matadi, Bana Nzanza, Venanga Fiston Manzanza, Toza Kolela. Venangai na Matadi, Toza Kolela, pour Moutou, accueillir, Moutou, accueillir. À quelle musique thématique sur sapologie? À quelle musique thématique sur Banossasie Banzinzi? Y'a on a le Banzembo, désir, désir. Désir, ya Makambo. Désir ya bolingo, yeah, désir, 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 bang, 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 bang. Qu'est-ce que c'est ramené à Tikibi son maman pour la zone Bisarabaya se présenter sur la Kinshasa parce que l'image la Kini Bazo mon angoté. Ya songa il aussi à ça. Encore le bani pour la liwa qu'est-ce que c'est ramené. Et ça passe hein. Ça passe parce que déjà un question à la jeune. Hein, donc comme bon jeune. À jeune, on est à la porte de on fait 80 ans, 90 ans. Mais ah comme moi on a 60 ans, 50 ans, 50 ans ils qui hein. Donc la préfère on faire âge à 90 ans que faire âge à Oya Kufi. Donc on va vient la biso pesation. Donc tant on a beaucoup non on donc qu'est-ce à où ta vivre la musique on a vivre la musique on a vu qu'est-ce à vivre la musique. Parce que le témoignage est bandeli wana. On a vu qu'est-ce à vivre la musique. On a vraiment tongé la pose à vendre na sai kuna na on a qu'est-ce à on pas vivre beaucoup. Na tindera ça qu'est-ce na vient na to à la poto. Bon, ils ont trop. Na maman n'a pas la maman. Vivre la musique et puis alors faut terminer ba maman nyon so bakotala na Congo démocratique na Luanda et na Congo Brazzaville et ça la bana poto ko ibisa bango nini na wetali passe oyo ko elibiso ya kikester remene ya tala batu ba ebele okolo banini oh écoute exemple que pour na ebika za suka supa na mona jela na ta télévision ça ko ba lela ah pe bana bandi banda kala banda ouais bandi banda ka pona zoka batu bazoke belebele na ngala za moi wati kuna na oka batu toke batanga to matanga bo na baki na oya na za vie na ngafana comme selo na ngai mona tiki musala ngana baki na oya fana ya atuka avant bébé que de fonga na selo na alors on a comment ça s'appelle na pas vie na ngai alors nzoto na et pe bana boboto merci beaucoup voilà king taga king est-ce que bango bako sanganela bango nalobi ha bedi vieux voilà omoni vieux de bozwaena omoni vieux nalandi na télé na RTNC namoni vieux nanga Viandre Gimbuta gouverneur de la ville asangisi batu na ndenge moko pena ke vieux pena ba solution ezozwa makuna mais vieux akufeli awa libota bana makambutu ba collègue ba compatriote toza awa sini moko pena awa biso ya ba côté na biso kuna ya mboka ke ya awa ezate alors na comprendre te ba ko comprendre que moi mikolo etikali avant kore ko makuna bazana ba coordonner ya famille basala signe et pour na ba musicien yo mususu batikali ba soi disant bango wana
na ndenge bayokanaka na bango te nalingi nayeba eske bango so badaye bakosanganela bango affaire yango wana kotelebasa boyoki eske bango bakosanganela bango bamisicien mosusu wana so lelo baza te biso awa na mboka oyo nde tozalaka tokosanganela bango eske na lola bakosanganela bango eske na rota bakosanganela bango eske na Bruxelles bakosanga donc veut dire Schengen ekosanganela bango baza na kondima to baza na koboya bachanger position balongola arme koto batia koto batambola mabe vous comprendre est-ce que bango donc veut dire balongola pena arme koto yo batiango koto yo batambola mabe est-ce que bango bakosanganela bango King Kester mené a marqué on a ndenge tiki biso umani mené a ko King a salama mbe belé ya bien ozo comprendre a kotsa drum na kati ya ndule a changer pe style ya ko yembe ozo comprendre ba sente bon a kotsa ngo na kati ya ndule a changer pe style ya ko yembela ozo comprendre et puis si la ko baka forme et puis mamba mabanga premier musicien oya banda mamba mabanga ya mbongo. Vous comprenez? Merci beaucoup, Chambo Photo. Toku Feli Muninga, to Muninga, to Koli Nae, to Lali Nae, to Lienae. Même avant, à côté hôpital, Nazaki Nena Jos na voiture, to Tambola, Aza Muninga, to Kola Nae, Aza peut to beta la compétition de Banao, ça on va dire dormir à Couporon. To beta ya ver nga ya ver quoi apena master o to vani na molokai azoya na ndaku to zolia nae toujours aloba toujours o master nanga ba faux perso mais a pas si mingi ndaku nae vraiment maison blanche ala eli angote donc yango donc vanité de vanité souci ya makasi je manque même le bon président ko
pena yebsanga pena bi petit. Est-ce que vous avez na contact na vie na yo S na bise na bité kitoko. A conseiller nga trois lobby faut ça bien na vie na yo. Faut ça la reconnaissant ba nini tala kutunga na mema pe trop na mikili mais point d'interrogation. Mais vie wana vraiment na ba souvenir belé même na kini to le kanena be mission à ce qui ça aloba makambo bien. En tout cas bana kini nde bozolanda lumba bao bo na minitso bo landa dudu cheke. En tout cas bo le la vie na bino. Tozanga ba mwa koloba po via la union soponanga lutina zala de Londres boye ndenga koloba ndenga idéologie betango nanu po sala ka batu bien betango nanu betango de Londres voilà non mais c'est bien ouais donc nazozanga eloko osala nazozanga eloko osala ba yebi scantous donc on nanga ya sa koloba loba nanu so de Londres moni vie tala kamera ba mona donc vie ndenga zawana vie akei mais atikali vous comprendre vie akei ma keite donc ndenga vie akei personne so courage à travailler grave fort pour image avec ebungati donc langile ko kuba scantous donc mais quand on a nous pour la bateau balinga chaussée de Londres on s'en choque qui est terminé c'est blé mais tant on a nous chaussée de Londres donc il vient et tant que descendant il y a Abraham na Moïse génération faut vider quoi donc la génération il faut vider na minute oyo musique congolaise la phrase wana pour baza bon sa caméra ba wolola banani ba vie wana ba kini bo wolola bango lelo fe na biso so akoti na mabele c'est grâce à eux. Merci la République démocratique du Congo. Et ça ambiance sur le kawa na matanga ya Kikester et meneya ba Michel ba uti Londres ba uti États-Unis Bruxelles et ça là on a katia Paris alors tout ça na Jonolo qui fait Jonolo il a quand même un petit message na Italie le roi ya Kikester et meneya alors Jonolo aux ala témoignage ni repesa la Italie le roi ya Kikester et meneya ils ont trop grave pour ngai penza grand choc Tozangi, grand compositeur, grand chanteur Nagata Congo et Nagata Afrique. Vraiment, ça m'a très choquant. Mokonayoka Kiango, vraiment, ils ont pas si mingi. Moi, je s'exprime en ils ont pété. Moi, des autres, ils ont salamawa. Lumbabaou. Tu continues interview malam calmement. Qui est-ce que tu en tout cas, pour la loi, il y a question menée, ça n'y a pas. Mais là, on a zoloba. Papa, bolingo des à la carte na biso. Dos à bolingo belé. Do inanate. Dos on a dos à kala na Paris. Na Paris, dos à kala. Do on a bolingo belé. Mais si quoi bolingo na biso dina. Nani kaka basa na biso grâce. Azo isabiso bolingo. Toza bolingo. Mawa. Ngai ndena za depuis que ça kufi. Ngamuto akabola café. Ngamuto akabola babenye. Ngamuto saka musala mingi awa. Parce que bawa salanga makasi. En tout cas, nani gige. Qu'est-ce que kunda ndenge bien. Le kunda est bien. Et puis ndenge zali wana. Dolinga na ba musicien ba beta. Ezandenge na bango soki muto akufi ezaka bongo. Ezanga j'ai tri d'Anzaka. Mama ba foulard ezanga. Est-ce que bino ba kolela bino? Ba ko sangana la bino ko. Ça va maman? Ah, nous comme femme des médias, azole la kaka. Ça fait une semaine. Tozole la kaka, tozole mbate. Bien abiso kei, mais tozole la eka na bantembo. Donc via salanga bimisanga na be krantino yeyo. Levé l'ail et dit mais bango wadwan okolo bandini na loi ya Kikester menea wana vie vala eza mawa mingi biso tozaka pe na Victoria tozaka na Victoria donc ba scantel nyonso tozwa na mouvement ba makambo koyembela manini tozwa ngo pas vie donc pas vie vala donc vie vala sali trop pour na biso vous comprenez mais ça mawa trop merci mawa panga merci à trop mango wadwan ensemble comme est-ce que basali photo ya Kikester et meneya kwa mambu tala lelo Paris
ndenge ezolela ye kikesere meneya eske bino soki bokufi bakosanganela bino boye lelo soki kesere bukupi bakosanganela bino ngai te mutu nalobi yango merci. Tu es na idéologie ya kokaba kabela moninga na yo oyo azosoutenir yo luka mpe bapale mosusu badame mi yo ozodame eske bawana basoutenir yo badamaki www.diascongo.com. Hi, what's up? I'm Alicia Steluji. Utanipata kwenye www.diascongo.com. Salut, moi c'est Alicia Steluji. Suivez-moi sur www.diascongo.com. Tambola malembe mokili ya bato mbangu mbangu pema. Mayozo ki mbangu yo na nani? Yo na nani? Radio OZ belete na kata Bruxelles. Et toutefois, au ba benga ngoza radio likolo. Soko pusani pemile okozwa mopanga na yo. Donc, vous comprenez kaka. To senga no boya vraiment ebele pour soutenir radio oyo. Zama opambola bino mingi. Vraiment boya ebele to bengi bino. Radio na bino yango. What's up, I'm Alicia Steluji, and you can find me on www.diascongo.com. Chintunga wo. Merci. Just Congo. Boya kaka. Epa ya papa wa kasa. Nika dengo lingi meye ba mopare za la simalata uniki ba okata yo. Yes Congo Chintunga. Chintunga wo. Chintunga wo. Meka tozoloba. Yes Congo seulement la différence. Drought. Yoga show. Ba mama, ba papa mo benda. Oza ya kose. Epa ya papa wa kasa.